siko finga tepo jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Namona. Ouais, Dipine Bacharge, bonjour. Tout ça juste na cinquantenaire. Tu vois que là vraiment papa Nabiso, il y a un Nabiso Richard Mokoko. Un mot d'abord pour la bande de tout bas partout dans le monde entier. Merci Mingi. En tout cas, ils ont pas signé Mingi. Les lots, ils ont hommage à papa. Donc, ils ont pas signé Mingi. Mais à mon nom, on les a dit blague. Et comme il y a solo, il y a solo pour moi, papa Richard. Donc, tout ça, déjà, la carte à 50 euros. Donc, on a Zoya et à place. Tout le monde. Les important, c'était tout le monde. Que, au yébi que nous ne connaissons pas Koufaki. Mais il y a un petit tolobi que nous avons dit que nous avons Koufa. Les autres, ça, c'est ça. Tout à l'heure, le papa Richard, Moula Mounaye, Moussala Maïe. Andimaki te okufa ye wana ki biso totikali toyeba etamboli malobani tokoloba tomibate. Merci beaucoup Tommy Batela. Merci beaucoup Bianca Zanga, mon asuka famille Bota. Mes sincères condoléances d'abord. Merci beaucoup. Tous en direct na hôpital il y a cinquantenaire et si autour so papa na biso Richard Mokoko place toketika na Lilita état que communicateur état que moko ya ba ndeko ba panzaka sango malamu. Na maïma sozo lika na YouTube na maïma sozo lika pona mutu ya papa na biso Richard Mokoko d'après yo ko lobani pona yango. Na lo na lo ka boso. Quand aussi là mona ngama de faté. Olobi? Tango aussi là. Amona maramba bo faté. OK. Asa aussi là. Amona maramba bo faté. Na sa moyo kama passager kaba ndekela. Akwa bonza na ba kina bato. Akwa bon aussi na rabat ba finira bato. Akwa bon au demeurer na mabe. Faut changer la vie, ça la rata semblant. On va composer bête matin ndinga malamu. Voilà. Vous avez qui n'a pas mon frère ce qu'on va le tali au leli. Aux homona. Très bien. Au totali matin il y a papa Richard et ba superstar basati. Voilà. To ebité. Ba ozi nani akufa ko ba superstar ba osaba matala na. Elo ngana lo bato za ba moko. Na se ya moyo to ebi mukolo to ebi ngoma. So yo ebi ko mi batela te vraiment. Et na bateau ba sekinda kwa ya Richard. Oh, ici ba seki déjà. Ba traiter nda kwa Richard nda kwa manzanga. OK. Obi fiti. Zuma. Yimo mama no moko na ola na maya kalabu. Mbula so ebeti makasi bangolo ba okotela mama no. Bianca Zanga to garder no wana to zongo l'air to kunda papa Richard Mokoko. Comprendre que toza na matanga. Yo comprendre que toza na matanga biso pena to ku Philippe na papa Richard Mokoko. Donc état que communicateur garder nos bandi. Tout c'est là to kunda papa, tout c'est l'appel les venez faire les cas. Après to ya seconde pour que to mais éclaircir batou mususu par rapport à game. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. D'accord.
Bob Molema, mon vieux propre salut, mes sincères condoléances. Merci, pareillement. Ouais, tout ça en direct dans l'hôpital à cinquantenaire et si tu as vu Richard Mokoko. Mais immense c'est celui qui a la toile. On n'y a pas pour Richard Mokoko. D'après il était communicateur, il était moko ya bayo basala musalo ki toko lo bani pona. En fait, il y a Richard Azaki non un premièrement muta polémique. Très bien. De deux, Azaki muto Azaki rassembleur. Azaki ça va tenir surtout. Dans la biso toya qui dans monde il y a théâtre sika. Il y a Richard Azoi biso comme petit frère. Voilà. Donc en tout cas soit côté non Nanzila, il va te gérer pas comme permis. Mais oezo ba malatoile, oezo ba mala réseaux sociaux, oezo ba par-ci par-là, biso tous en compte ça rentre dans mon côté. Ni il y a Richard parce que la personne qui est morte a sans défaut la minute sans problème, sans quoi que ce soit, où ils ont la main à partir de donc Azan n'a problème dans mon alors biso bateau de tigre n'est lancé à mon été à biso. Très bien. Au fin au bunda au soit en tout cas na quand nanga parce qu'on a téléméla na tigre là on comprend on tigre un jour il y a pour le monter au fin à mon way il y a hôtel ma contre mon way alors batterie restante 85%. Na kimia nyo surtout le roya za kimia kimia on sentir kimia zali na kimia nyo surtout na bolingo nyo surtout on va l'enterrer calmement et paisiblement. Très bien. Bob Molema, tout le monde a la plupart ya bayo o union sur ba communiquer pour madame Belleville. Peu importe matang ezali ata beza bangote bazala toujours na esprit ya kolela muninga mais comment fait-il bandeko o ba communiquer pour madame Sila soki matang ekufi peu importe za famille bota to eza bandeko mususu ba c'est mon kaka toujours na matanga pourquoi différence wana comme mon abisso naloba comme mon abisso eza famille libota très bien mon abisso eza ennemi libota voilà ah ouais faut ba ba mon abisso toute la famille libota alors si a tous appelé ba ennemi libota na famille libota ennemi libota pe basala ndeti banani ndeti bato ala ngambo ndeti bazuma ba tendresse nde ba ennemi libota ba ennemi libota ah d'accord biso to ba famille libota alors tant to famille libota nous on participe partout là où il y a le malheur, partout là où il y a le bonheur, là c'est les alibis qui participent, là c'est malheur les alibis qui participent. Très bien. En tout cas, nous, bisoto binomo boyebi, bisoto la famille Bota. Voilà. Partout yo, va répondre à la critère nion surtout ya molam. En tout cas, quand on parle de la famille tiraillement ils ont raté, mais pas bon man a raté. Très bien. Merci, vite fait Gaga pour ma soirée les 29, vite fait. En tout cas, stay focus na le 29, stay focus na le 29 mars, rendez-vous à Moko. Très bien. Rendez-vous événementiel. En tout cas, surtout la République démocratique du Congo et ailleurs, tout le temps showbiz. Mais dans la lobelo moment on bangi sabino. Oui ba jack toke na sold out. Ah d'accord, merci beaucoup. Na sold out boye belé bo sono habillé na bino billet za $10, $30. Pour na VIP bato balinga moi champagne pour na biso bato opération mobondo. Lo yenge na lo yenge to kute na place à $10. Très bien. Merci beaucoup. Pierre Tripit. Pesa ngwana. Lobo ke suis pesa ngwana. Pierre Tripit. Eh. Encore aux autres vidéos. Maintenant, respect. Non, non, c'est le cas, non, c'est le cas. Non, c'est un épisode par épisode. Voilà, nous sommes là, juste dans l'hôpital des cinquantenaires, ici, au Togo, papa Richard Mokoko. État qui est communicateur, état qui est attaché de presse, état qui est performance, tout le monde a ma mère. Il y a famille Bota, il y a Mokili Mobimba, tout ça a vraiment dans l'hôpital à cinquantenaire, ici, où tout ça, là, corps, il y a papa Richard Mokoko et Bima, pour que tout qui nous tika ici,
et le Mobani. Mais sincères condoléances d'abord à la famille biologique, il y a Papa Richard Mokoko. Mais sincères condoléances à la famille artistique Mobimba, surtout famille Libota. Mais sincères condoléances encore à ma belle-fille parce qu'à Koufissi, Moko et Baba Oba, Moko et Bandeko Oyo. Bravo l'artiste, bravo pour Moussala Kitoko Sali, bravo Papa Richard Mokoko, hôpital à cinquantenaire avec Migra Malundi. Migra Malundi, un mot d'abord pour la bande de Koutou, vous allez voir Orlando partout dans le monde entier. Voilà. Ligne sauf que tout ça simplement un moment de douleur parce que nous avons perdu un très grand nom au nom de l'artiste Richard Mokoko. C'était comme de la blague. Et aujourd'hui, franchement, tu as côté ça il y a une morgue. Et aujourd'hui, toujours lui on avait pas déposé la dernière. Donc, tu vas avoir simplement pour la Mawa. Nous on a dit ensemble dans la famille Libota. Très bien. Même si tu as la bande de la famille Libota. En tout cas, vous avez la bande de la famille Libota, vous avez la bande de monde théâtral, vous avez qui artiste Richard Mokoko. Azala qui cher pour nayo à se placer ça on va filmer à se placer ça on a moi activité moi quelconque en tout cas vous allez la bienvenue ya au Kabola douleur ou ya suka nde balubarage honneur ya suko ba pesa na mowe donc ya mwana toza awa pour na kubimisa ka pour critique ngo la dernière des mères. Merci beaucoup. On est là toujours en direct il y a hôpital à cinquantenaire. Pardon, les jeunes sont là, on dirait qu'il y a un hôpital à cinquantenaire avec la famille. Il y a un bateau bagolé là, un bateau bagolé, le repère doit être cher. Papa Richard Mokoko a tiré Bissot, donc voilà. On est là toujours. Bravo l'artiste pour la Moussala Kitoko Sali. On est là, voilà. Ah bon, bien reçu, bien. Bien, ça, t'es câlin. T'es bon, t'es bon. Va quitter tout le monde à terre. Va quitter. Oh, on est maintenant, on est sur le bouton, on va pas tirer. Si vous savez attendre, on va la peine au vendre la peine. On dit ma chaise spéciale quand même. Tana sosoli oteo abolongo nanga eko kumba melayo atana muina nuiza keteo na emiso nanga na yebi ekoko bakotanga teo ozali yangai Jehova ozali yangai peyamba kosopana na monoko na sekombo Jehova na butu na liba yeko polisi
komisa ngai sekombo Jehova moninga malamu ya ntango ya bastress moninga malamu ya ntango ya bitumba na ngai moninga malamu na ntango ya bakestion soki yo te nakozala wapi ye Jehova na ngai nayembela kaka yo Jehova na ngai nakumisa kaka yo Jehova na ngai nanetola kaka yo Jehova na ngai natombola kaka yo Zambe malamu Jehova Zambe malamu Bwaka moto te atika moto te na mayiso atika moto te na pota na ye Jehova nanga avani na ngwende na lola Jehova nanga yo Jehova nanga abongi na loyembo nanga Jehova nanga lalaka te animbaka te Jehova nanga lalaka te Jehova nanga yokaka ngai nabeleli Jehova nabeleli Jehova kolo na ngai nabeleli Jehova afa kolo na ngai nabeleli Jehova jire nanga nabeleli Jehova shalom kimia libota na ngai nazobelela yo Yawe epana yo nazosenga Yawe na bonzi yanga kembo na oya bongi na baloli yanga miso na oya bongi Jehovah makasi na ngai mazoganga po azososola bongonga moto na salani bonzambe na yo eza lisusu ya mindondo te bato nyonso basi bayeba yango nabelela nani abongi te moto mokili akocola ngai ye moto mokili akoseka ngai ye koseka Jehova miso na ngai na yo nazosanjola nazobelela nazosanjola nazopesa nzembo nzembo na ngai nabombela nani soki kunde ekoka kobomba yo te bongo motema na ngai ebomba mpo na nini nabomba te nalobela yo oza nzambe obongi na ngai obongi na ngai motema na ngai oyo nazoluka nazobelela yo nazotombola nazosanjola yo yo nde makasi na ngai nyonso elonga na ngai yo yaya refuge na ngai nkolo
olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.